Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Sitting ya ba force politique et sociale empêché mokola lelo na ville ya Kinshasa. La police ezalaki déployée sur place pour na kopekisa accès nyonso aux alentours ya siège ya centrale électorale. Grève ya ba chauffeur lelo na Kinshasa, transport ezalaki pasi. Population baleli bokomona bilili na kati édition na mokona lelo mokili est célébré semaine européenne de la réduction de déchets. Ba détail tout de suite na édition na lelo on a zene sengo mingi ya ko présenter les bino. Mbote, bon début de semaine, à bote na bino et c'est encore que vous avez bédé qu'on a biso partout dans le monde. Tika tout fongo l'édition à l'eau sitting au ezaraki empêché et boyama ki la police ezaraki sur place ba manifestant ou ba pusana ki wana misusu ba kangama ki misusu ba bengana ki bango ezaraki soma lo na boulevard du 30 juin. Caméra et magazine nous ezaraki sur place pour voir image puis commentaire. Tension ezalaki vive mokolo ya lelo lundi 22 novembre 2021 liboso ya centrale électorale pe boulevard Lumumba wapi bisika la police et se déployaki makasi pour empêcher sitting organisé na balaïque catholique pe ba protestante manifestation ala ezalaki bongo pour na ba force sociale pe politique o bazali koloba non na politisation aseni et epekisamaki na autorité urbaine. Ba manifestant ba mekaki ko se réunir liboso ya siège ya commission électorale nationale indépendante bazalaki dispersé dans la police nationale congolaise wapi bazalaki ebele au kotia kutu lokolote centre ville ya Kinshasa notamment boulevard Lumumba pe quelques avenues ezalaki bloqué. Kasi bandeko bamekaki kopusana bango bazalaki dispersé pe bamisusu bazalaki interpellé selon maloba ba manifestant bango balobi ke bako continuer pona koluka ndenge nini ko exprimer voix ya peuple parce que bazali ko continuer koloba non na seigneur ezali politiser pe bazali komona pe kotelemela ba résultat oyo kozala fabriqué na 2023 balobaki ke soki balingi koboma bango bakokufa kasi bakotika te kopusa na liboso mpona kotalisa ya bango mécontentement. Kasi na ngambo ya gouvernement batalisaki que gouverneur asignaki arrêté déclarant que commune ya Gombe ezali zone neutre parce que ezali na ba institution nyonso ya mbuka bat bakendaka misala na boye ezali interdit toute forme de manifestation na commune ya Gombe pe na zone neutre. Yango esalaki que dispositif sécuritaire topé à la police ezala makasi esika oyo moto atia lokolo liboso ya senité organisé na ba laïque catholique pe protestant manifestation oyo ezalaki na but ya koloba non na seni oyo ezali politisé caporalisé pe non consensuel. Ba initiateur ya manifestation oyo bazali ko telema to pe ko revendiquer faille ya massacre ya répétition na partie est démocratique du Congo, retrait définitif ya RAM pe amélioration du système éducatif, les autres prises en charge effective ya enseignants à mboka na biso. Ba balobi ke bakotika te le 27 sous bakozana balabala. Pona kosala les mêmes revendications bakolemba te ndenge balobaki liboso bapandisango. Et c'est que manifestation epekisamaki à la veille d'une autorité urbaine, gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Mobilambaka, apekisaki manifestation parce que de A, Seigneur ezali esikate badwa que nous conseille ba manifestation et puis de deux Gombe ezali zone neutre ba institution nyonso ezali na kati pe aboyaki que mobulu et salema d'une manière comme d'une autre, c'est-à-dire que pe aboyaki que désordre et salema na boye pour la maintenir ordre public asengaki na la police nationale congolaise ba se déployer sur le lieu pour na kopekisa to pe ko bengala rassemblement nyonso kosalema pembeni ya seni na boende banturaki zone yango pour la kopekisa que manifestation yango esalema Kinshasa et l'équipe partout.
Tobiango que grève ya ba chauffeur et banda ki mokona lelo bazali côté mais la tracasserie policière balobi trop c'est trop bango barobima lisu na balabala te kasi répercussions ezalaki na kati ya population wapi transport ezalaki pasi ba élève bazalaki na difficulté pe bato mosala koko mala misala to pe ko atteindre centre ville image pe commentaire. Na tongo ya lelo lundi 22 novembre 2021 bakinois bamikoti na difficulté ya transport makasi suite ya grève ya bachauffeur oyo esalami mokolo ya lelo mot d'ordre epesamaki ke bachauffeur babima te mpo na kodénonce tracasserie oyo bango esi balembi absence ya bavéhicule mpe batransport en commun ekomisi transport pasi makasi mokolo na lelo déplacement ya bamajorité ya bakinois ezalaki immobilisé na ba-arrêt de bus sur boulevard Lumumba ba-transport ezalaki pasi na bakwa nyonso ya capitale ya RDC ba-camion ezalaki te tomonaki kaka quelques bus ya Transco kasi pozwa pe bus yango ya Transco pasi ya kosakana te bamonta baprofitaki na occasion mpona komatisa bamoto kasi embouteillage surtout na avenue du tourisme nzela oyo babengaka nzela ya mai kuna kutu koloba te mpo nzela ezalaki ya kokangama makasi babus mpe bataxi mpe ezalaki te uta 6h du matin kino journal oyo mobimba bana mosusu bakei classe te bapara mosusu kutu balembaki bazongaki na bandako kasi baoyo ya misala babetaki kaka un pas basala makasi barejoindre ville kasi esengeli koyeba ke bachauffeur mosusu barespectaki mot d'ordre te na bakwa mosusu ya capitale bazalaki torturé makasi mpe bazalaki menacé le fait ke bandimaki komema bato na batransport na bango grève de chauffeur na ville ya Kinshasa ezali la unique but ya kodénoncer tracasserie policière oyo bango bazali victime à longueur de journée batalisi ke ekomi lisusu makasi mpe bango balembi tokosenga kaka na bakonzi ya mboka batala likambo oyo ya tracasserie policière parce que sans transport en commun na ville province ya Kinshasa ekonyokoma makasi botala population ndenge ebetaki makolo kolela pasi oyo wapi en tout cas solution ezwama Kinshasa eleki partout. Toke na Est République du Congo wapi 12 personnes bakufi na Djougou suite ya attaque ya ba milice Codeco oyo esalemaki week-end leki na Tansiata apesi sur détail. Camp militaire moko na kombo ya Drodro entité oyo ezali situé na collectivité ya Bahema Nord na territoire ya Djougou na Ituri ezalaki attaqué mokolo ya lobi dimanche 21 novembre 2021 na ba miliciens ya groupe armé coopérative pour le développement du Congo Codeco. D'après armée ba miliciens oyo Codeco ba takaki quand oyo ba déplacé après avoir tenté plusieurs fois ko zoyango malgré esimbakate pe ba position ya armée oyo ezalaka wana basalaka tout pour na ko repousser yango. Après opération ya fouille oyo ezalaki menée na quand ya ba déplacé lieutenant Jules Ngongo a livré bilan ya 12 civils oyo bakufi pe ba construction oyo ebandaki ko fandisa ba sinistré oyo ezalaki brûler kaka na basanya yango. Officier ya armée oyo atalisike majeure partie ya ba déplacé oyo azalaki présent na camp oyo batindamaki na lieu moko oyo ba élément ya MONUSCO bazalaki wana pour la protection na bango ba installation ya paroisse catholique ya Drodro et ezalaki pe lisusu protégé après plusieurs tentatives ya ko détruire yango na ba miliciens oyo ya Codeco ndenge abakisaki lisusu lieutenant Jules Ngongo. Par conséquent armée a se réorganisé pour na ko riposter contre ba miliciens Codeco oyo ndenge a indiqué lieutenant Jules Ngongo na bongo bazali toujours ko senga confiance oyo population azali na yango epa na bango pe à chaque fois bazali koyoka nungu il faut ko signalaka na la police topé na armée pour na koluka ko sécuriser bino na ndenge ya kimia à la place baya kokutaka bato ici ba kufi boye ezali penza malamu te surtout en plein état de siège ezali soni mingi Kinshasa et qui partout. Toyebi déjà que Baltesco mosunye ba Congolais ya tiela biso na terrain ba chips ya malonga pona bana mikolo peli susu ba koko ba kinyosu bazali kole yango ezoteka ma partout pour za produit ya Baltesco. Toujours na souci ya kosunga ba Congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso
société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda bakour na bango ndimela nga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo Beltesco na bolingo azalaka ngo na ba consommateur na ye aye lisusu kobimisa ba produit kitoko mpona kosepelisa bana na biso tala bana bazongi kelasi na récréation esengeli mwana lia eloko malunga ni na kolia ezali ba snack oyo ya Beltesco oyo ebimisiko oyo ezali koliama kitoko makasi ndakisa tozana ba croutos oyo ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom oyo ezali na goût ya tomate épicée na ya goût ya fromage nyonso ezali ba produit Beltesco oyo moi na kata mesa oyo variété ya ba goût oyo ezali kopesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali kobakisama ozali kotia elenge ezali kobakisama ozali kolia goût ezali komata yango babenga yango croutos yango babenga yango boom yali kosala ke qualité eza kosala différence na Beltesco biso toyoka wana poto sunga poto créer habitude de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na baboutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka koservir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko Kinshasa eleki partout. Mokilezo célébrer journée mondiale pour la réduction des déchets. Nani ko réduire ba déchets pe ko assainir environnement na biso importance na ngo ezani image fait commentaire. Le 22 novembre, Lelo Mokilezo célébrait Semaine européenne de la réduction des déchets. Réduire la production de déchets à chaque citoyen. Bonne Angers, la Semaine européenne, où ils allaient initier na France, Pen Académie, il y a ministère du développement durable. Ma question est se posée à Camille Mukolelo. Pour la nini koboka ba déchets belé à cuisine nanzela par personne, alors que au kokina ko sala ngo simple pour na koluka nini ezala pe et rapporter le mbongo pour la nini ko utiliser ba bouteille d'eau en plastique ce qui okoki na yo kosalela matière mosusu oyo kosunga yo to pe kosalela na yo normalement robinet omeli mai na kimia mpona nini kondima bapublicité ya babouteille to pe banger en plastique soki tokoki kosalela yango nyonso mpona kolite contre yango esengeli au-delà de réponse okoki kozwa pe koyeba ndenge nini kovivre na yango ezali très important koyeba lolenge kani kogere badéchet soki ezali malamu badéchet mosusu ko recycler yango ezali na badéchet il faut koyeba lolenge kani ko orienter ndenge nini moto na moto akoki kobwaka badéchet pe bisika wapi kobwaka yango éducation civique pe morale ezali très important na ka oyo moto azala conscient que balabala ya l'état par exemple okoki kobwaka salité te ezali mabe makasi même na kati ya lopango na yo obwaka salité bisika nyonso soki moto nyonso azali na conscience que balabala to pe na lopango salité ekoki kobebisa nature akoyeba esika nini kobwaka yango pe ekosala que gouvernement na tango wala organiser ndenge nini ko orienter ba déchets nyonso pour que environnement ezala sain ndenge tomonaka na bamboka ya bapaya par exemple na Europe ndenge propriété eza bisika nyonso ezala fruit ya hasard te ezala fruit ya mosala ya moto nyonso pe l'état na suka nango aye kosanctionner na discipline pe koluka ndenge nini ko orienter pe koyeba bisika nini kobwaka kobebisa to pe ko recycler ba déchets. Selon rapport yango chaque citoyen azwaka to pe aproduisaka
1 kilo d'ordures ménagères chaque jour. Imaginez, na échelle ya mboka monene lokola RDC, pona koyeba combien de kilos bato nyonso baproduisaka pe mboka monene lokola ya biso eproduisaka. La boye semaine européenne de réduction des déchets ezali koinvite bato base poser ba question ya malamu pona kopesa babiyano ya malamu oyo ekoluka ke bato nyonso bavanda na kati ya environnement oyo ezali aisé pe ezali saine. Pona koyeba ke année oyo semaine européenne de réduction des déchets ezali ko se dérouler du 20 au 28 novembre yango ezali kosala 8 jours longue semaine mais kozala mingi pona koyeba ko mobiliser mokili mobimba na lolenge nini esengeli ko batela pe koyeba ko orienter ba déchets ko boka yango esika elongo bani parce que déchets bebisaka mai, déchets bebisaka mabele, déchets ko bebisa zamba, déchets ko pe ko bebisa environnement nature ya moto pe moto azangi bisika ya kovanda to pe eloko akolia na boyeba ke nzela ya ba déchets nde esalaka ke ba inondation esalema, nzela ya ba déchets nde esalaka ke mabele e produire le sous malamu te. Donc faut koyeba bisika nini ko boka déchets na yo pe gouvernement azala idéologie to pe stratégie ya koyeba lolenge kani korienter ko bebisa to pe ko recycler o ya ko recycler ba déchets nyonso pona ko battre l'environnement. Kinshasa eleki partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue. Kassaninga a toujours Sabino information toujours dans la émission Nabiso et la posté en ligne awa te proposer bino kindo politique et ça déjà en ligne pe bitambola tambola kasibobo sanate ko s'abonner. Bon moni ba français ba solo ba bobenga bo komelinga na ko présenter mingi ba idée mutute ponga pe na la na information. Bon moni bino moko bon moni omdeko Joseph Kabila China Rambo ouais obino mo pesa comme China Rambo alobi asa candidat FCC na 2023 ngape na opexete na za senite et puis liberté à moto batia na kakate mais bolobi baza ko lekisango na ba français ba chaîne ba français ndenge ni na sala ba transaction ya banqueur na compte na bande konae ngana za na domaine à droite eza information bo pesi pona lekisa ngana mo panzisango na sepeli lokola ba congolais boza webele bokomeli nga makambo yango bobenga bolobi conscience na bino moko ezoloba nini ngana sana nga journaliste et investigation et puis mopanzi sangwa bana kini na magazine Lingala KMB News na lobby boy botuninga Joseph Kabila zo na pouvoir na boy ba débat ya ba nationalité double nationalité na lobaki ya bien na za po na tendance na za église au milieu du village na lingite boko serenga boko nsenga bolobi po na fachi na bino boko boma bato boko boma bana ningai ngana mopanzi sango bolobi soki ezaki Joseph Kabila owe la pouvoir na fachi beto boko boma bato wana etali bino o boko sala ba désordre ba dégâts na Kinshasa ngana boite mais tolingi pouvoir ya alternance ile kagele kana ndenge ya kimia ngana lobaki na ba congolais fachi 2025 na landaki viena nga ya Sénat alobi candidat na biso pezaka Félix Tshilombo oui tolo bango na ndenge ya aname conscience viena nga bati lukwe baza vie tovana na veni basokwa so boleki flamboya na eba ekala nga za na veni basokwa 13 aza kukamba Sénat esika bolambi anzunga mbeko ezali yepe alobi eloko na lobaki ki candidat na biso za Félix Tshilombo Tshisekedi béton incarné ya papa ba congolais na loba boy bokomelinga makambo ya ba transaction ya banque ya ba banqueur na kota lisolo na soki na maîtriser dossier wana bokomelinga na bakomba ba mama bandeko ya molongoli ya oya longwaki na ebonga ya Congo démocratique ya kabana ki na ebonga na Félix Tshilombo beto bobimiselinga makambo ebela ba sekre musuno ki oloba te ba okanga ba obomanga bana na ba otika minzemba ba osanga papa ba otika ba ofele bolimbisa na terme za minzemba mais loko na zolo bana biso ba congolais ezali bo tirer conscience au moins ndoki oyo bozana na lobi na bible te ndoki bovanda kana ye so osambela obanga yo na anjo bala kibino ye tozaki na ndeko na Joseph Kabila nga kutu na salama misale ebele pa na ye tango wana Jean-Claude Benda zaki na mbandaka mais tomona ki makambo ebele ya lolenge ebele
Yepe alobaka bolamu na ye, alobaka soka zali na 15 personnes, akitaiti na 5 yo bakambana ye mboka elingaki pezwa changement. Mais tomoni ke azana ba avoir rebelle koleka même bomengo o ba Congolais ba ko bénéficier ponanga. Azana biloko nyonso ya malamu ka ya ye mais biso ba Congolais toza pauvre. Vous pensez pas que refuser activité moko et même plus de problèmes que ceux bon encadré na bango na kimi. Te madame nazo bisao ke ba wote ko sala marche awa ya les 13. To encadrer bango malamu. Et loko mo salamité mais bango nde bakenda ko buka batu. Bango nde bakenda ko bebisa mitu ka batu. Kena ko violer bana basi batu bazo na balabala. Quand même boza ba image wana je pense oza mon pensangwa munene oza na ba image wana. Mais awa le tango ba boyi c'est l'état. Muntu apesa bango ezaki nini? Même l'état wana apesa ki bango pona basa la marche na bango. Pe apesi disposition ya la police basa la marche ndenge longo bani. Oyo biloko to mona te na régime passé. To tikalo ko mona ngote okei na marche ozongi na ndako na yo. Te to tikalo ko mona ngote. Soki to banda okende marche ozo fozongo ozoki bakangi yo bakaze koti na misu nde moni bingai o azali boso na komiko la telenet c'est likolo bakaze acrymogène nde la sanga balnet ozomona ngai boui donc ezaki plan o régime passé zalaki nango mais lelo ozomona ke quand bozo senga pona kotambula pona mboka na biso il y a un régime tozobenga un état de droit et la démocratie avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazo tika bino bozo tambula mais bo senga ba pesa bino autorisation mais tango ba boui ba moni ke bisika wana eza malamu te soki ba senga sitting côté mususu balingi ba pesa bango mais na centre vitambi biso to ya to kemi mingi pona ba transport bisika wana bana classe bazali uto bango awa ba ekolo moko eza wana bisika ba institution ebele ba banga eza wana est-ce que oyeba ke ti bandi kwana ba bande sitting na bango ese lingi se na ninga malamu parce que toka ki na mirimire ba kanse ki fuba tumba ba banga mo baza eza pembeni wana ba tumba ba hotel moko eza pembeni wana pour que ba pesa ngo ampleur eza malamu te. Eza malamu te biso tozomona ke sitting wana eza na etomba moko te parce que lelo bango bazoboye kadima mais kadima lelo azoyamba comité international bazoya bazolakisa appui na bango bato ebele babandisi kopesa confiance et pas kadima mais bino bozoboye kadima pona likambo nini c'est pona balongula wana bachao ya yo. Parlons du fond ya sujet yango parce que bandeko bazo teleme la politisation ya CENI alors que dès le départ wana tango ba voter to pe ba adopter loi wana o ezali ezo porter organisation l'organique portant organisation ya CENI bandeko ba teleme la kiango apparemment ils avaient déjà union sacrée s'efforcer et puis s'imposer toketi bakoti si lelo de koka di mavandi na esika tope na bonga ya président ya CENI bazolo balelo ke eza forcing est-ce que ba revendication na bango eza fondée selon eza fondée te nazo l'action loko moko madame bande kuna biso lelo ya FCC bazala ki na carte assemblée nationale non tangu lwa wana ya kadimeleka ki bafota kango à 100% bande kuna biso ya FCC bande kuna biso ala munga bazana ba député na kati no ba député na bango ba participer na ko voter loi wana mais après avoir ko voter loi wana ba bimisi yango bandima kango parce que yo nanga toza ba député te ba député ne bato ba ko juger que loi wana ezala ki mabebe ezaki malamu tangu nde kufayula bande ko ba déposer loi wana mais bato wana bazala ki pour loi wana ba voter loi wana oyo ebimisi Denis Kadima ba sang oto benga na ba sengo na protestant ba kende ki na loi wana oyo ezala ki promulgué par chef de l'état tina maponami ya oyo akoko kamba CENI pourquoi baboya ki ango te dès le départ au moins déjà procédure ndenge kende non procédure kende ya mabete madame dès loi wana ezaki voter na parlement yo nanga to monaki yango parlement eza dominé na union non mais FCC wana ba voter loi wana yo eba tango FCC azaki na parlement esa boya ki loi wana majorité c'est bas non yebisa ngai est-ce que on a vu que député moko ya FCC alobi ke te biso FCC to bimi libanda parce que to lingi to ba dépolitiser le nani CNT et loko etindi bande kwa FCC na kati ya balabala ezaki intérêt na bango intérêt ba poste ba banda ko singa ba pesa na CENI wana ba pesi bango te yango wana ba sere ba telemi pona koloba ke non to revendiquer loi wana. Dans la culture, à présent, Corporation nationale des artistes peintres de la République démocratique du Congo, CENAP en cycle, va organiser Milulu Mounane Wapi, bako teleme la tribalisme, di sous bako exposé, ba misala ba on basala kanyoso pour na ko s'exprimer, pe di sous ko laksa lenge kani ba boy tribalisme na mboka na biso Polanda. Bon, na ko senga kana public ba ya ebele. Baya ebele
parce que eloko tosala en tout cas ndena otako lobawa c'est du nouveau yango nomoni par rapport pe à terme tozanango ya conflit tribal 0 ba ya penza ebele ba découvrir ba œuvre nini to préparer pour na kotalisa que RDC Congo mobimba esengeli ezala vraiment uni to la ki sapenza unité bomoko kati na biso donc yango moni na osenga pena public tozala wana ebele et puis présence na bango ezala une façon pe ya ko soutenir biso esala biso bien non pona espace tozaka na espace culturel Grand Kasai donc espace échangé te tozaka wana c'est derrière boulangerie Pain Victoire non loin à Palais du Peuple donc ce baillé bakuta biso tozaka bon justement te reporter date pour la préparation amoni tolinga ki topesa eloko moko ya bien eloko te eza neti monotonie c'est-à-dire ba o basala ki biso pe to le kaka bongo to le kaka na nzela wana te nous avons voulu assister que biso moko na nous to yana ba stratégie na biso moko pour na ko tirer curiosité à battre par rapport à l'autre, c'est la raison pour laquelle tout le monde a dit que date comment est trop serré par rapport à la préparation, tout le monde a dit que ça qui n'a pas prêté, c'est un moment de décalage qui te pousse date pour le 5 décembre. De succès édition à Sport, 2 rencontres Betamaki na compte, il y avait 7e édition et la Ligue nationale de football. Natasia, ta reportage. 2 rencontres allées à championnat national de football, il y a Ligue 1 et Betamaki Mokole Lobby dimanche 21 novembre 2021 dans 2 stades Yamboka na biso. Na stade Kashala Bonzola ya Mbujimai na Kasai Oriental, formation locale ya Sa Majesté Sangabalinde, ba Betaki na association sportive Maniema Inyo ya Kindu pe ba se neutralisaki na score ya 1 but partout. Balokonde ba fongolaki score na 56e minute na entremise. Il y a joué na bango Butoto Kamana tandis que égalisation ya ba unioniste et ya qui ko intervenir 2 minutes plus tard soit na 58e minute na nzela ya joueur na bango na kombo ya Wango. Malgré score oyo bakambelembele ya Kindu batikali 3e na classement avec 19 points na 10 sorties aussi ba beti déjà tandis que Bassan et Or ya Mbujimai Bango bazali 11e na position avec 9 points na 6 matchs aussi ba beti déjà. Par contre na stade Dominique Dio ya Kolwezi na province ya Lolaba formation locale ya Blessing Football Club ba s'imposaki kitoko na kimenyo so devant jeunesse sportive ya Kinshasa JSK na score ya 3-0. 3 buts oyo nyonso ya ba Beni ezalaki bongo inscrit respectivement na Mwanza na 34e minute, Samangwa na 39e minute, Pen Kongolo na 78e minute ya jeu. Na succès oyo ba Blessing ba grimper na 12e place avec 8 points déjà pe 8 matchs aussi ba beti tandis que JSK ye azali ko telingana kaka wana na 10e place avec 10 points oyo azali nango na 9 matchs aussi ya beti déjà. Kinshasa et l'équipe partout. Ezalaki édition le 22 novembre 2021 on a zakine sengomi ya ko présenter les bino merci na bino bozo na biso partout pour bozo ko koba ko pesa biso confiance na kati to pe libanda ya mboka tozala wana pour annoncer la bino mosala kasika la pesa pe merci l'équipe technique et rédactionnelle o accompagner kinga mokwalelo na sima caméra ezalaki bongo Timothée Kaembe régie simaki toujours na yemoko Natansia tazaki na réalisation pe édition lelo ebetamaki dada na merveille mobende toujours la coordination et un grand lieu à communication qui va pour présenter les bino édition de l'autre kutani très prochainement toujours moko na souci à servir bino ndenge to misala osala bino mosala awa magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no